ozali na nzala ozangi eloko ya kolia oyebi nani akoki kosalisa yo loba kaka na nzambe yebisa ye oyebi ata moto moko te na vile lokola Kinshasa ozali na moninga te na moto te ozali mopaya na kosala ndenge nini na koyebisa kaka nzambe me nzambe akolukela yo moto oyo akwede yo okomona moto oso akoya tiens mais mama namonaka yo wapi oseki olobi nayebi na epai tomonanaka te ozali lokola sere ya nzete te nzete te naza sere na ye te bino mibale ndenge moko ozokende wapi te naza kokende kaka me nazangi nde transport bon ozangi transport loboko na poche sans aïe ozwi te tondo nzambe merci nzambe merci na nzambe me ye alingaka lokola yo ozwi bapesi yo sans aïe olongoleli ye 10 aïe ya 10 na ye yo 90 aïe olei so mpo oboyi likambo te me zila akopimela yo parce que ntango okosenge lisusu aopesi yo te asalaka kaka ndenge wana aza motu te mwasi moko aluli plutôt mobali moko aluli mwasi moko mais mwasi wana azali mobali aza na courage te ya koaborde mwasi wana aleki akei na zando azongi alobi ngai célibataire ifo nabala kaka mwana mwasi wana mais azalaka nde na courage ya koloba na basi makambo te surtout mwasi wana soko kaka olingi oloba naye atali yo liso boye obangi avandaka na aveni okulu bon mwa yo ovandaka kuna kote ya balabala omoni aza koleka olobi nzambe mwasi yango ngai nalingi nde oyo ya ndenge lokola ye na démarche na ye wana tala na ndenge na ye aza koleka na ndenge azalaka na kimia na ye wana alobaka pambapamba te nzambe mwasi nalingi nde ye soki okoki kolinga bongisela ngai na balata oyo wana ye nde oyo ngai nazali kolunga akei azongi mokolo mosusu okoyoka courage ye obi lelo nakopesa ye mbote ata lokola bapesaka ye mbote te outi kosambela opesi ye mbote atali yo liboso mbote ozongi na nzambo nzambe ata andimi mbote na ngai yebisa nzambe andimi mbote na ngai tika mbote na ngai tikala na motema na ntango nyonso akende okanisa kaka ngai napesaki ye mbote osambeli esili ozili aleki ntango aza koleka outi na zando nauti na zando nzambe okoki koyebisa ye na ngonga losambo oyebisi lisusu andimeli ngai nzambe bongisa motema na ye ndima esepela kaka na ngai akei bobandi opesene bambote boye mwa habitude moke ekoti wana bon mais mwa akobanga na yo parce que yo ozaka moto akobanga bango ayeli koleka mokolo mosusu otuni yembe yo vandaka epai wapi ozotuna ngai mpo ya nini nzambe asilikili ngai lelo libisa kokende me biloko wana nazoloba bino nzambe ye moko moto alobaki na ngai boza koseke pamba eza biloko na ye moko moto alobaki na ngai exemple wana ye kaka alors akei yo kolemba te loba na nzambe asilikili ngai nalingi motema na ye ezala kaka na boboto asilika te bon ozili ye mokolo ya koleka na zando kuna opesi esu mbote andimi mbote okei na zando auti na zando bon mba mosusu olobi lelo ngai nakozila ye wana te nakozila ye mwa kote mosusu po tosala lokola tozotambola ensemble ayi uti na zando mais ovandaka nde na kote oyo amoyi kondima yo kuna na motema loba kaka nalingi kaka andima nzambe andima kaka ti omoni na kwe oyo ye avandaka ti na lopango na bango epai aza kokota akotaka nde na lopango numero 2 bon malamu nzambe nasi namoni na lopango na bango azalaka na lopango wana bongisaka te mokolo ngai nakokende kuna mama na ye na tata na ye bandima ngai oti yango na losambo peut-être poso moyiba momonanaki lisusu te toyake epa mosusu te mpe yo ozalaki absent na epai ya bino wana mokolo mosusu bokutani opesele ngai mama mbote
Abi yoyebi mama na biso. Te opese ka mbote. Oba pese ke moto yoyebi mbote yoyebi te mbote. Ah, nzambe merci. Abandi kundima ti maloba ya mona tindili mama na. Continuer ti mokolo moko okokota na ndako wana pe okobala moto. Ati atoko azalaki mwasi no ya prédestination. Na ndenge oyuza kolelela nzambe mokolo na mokolo. Nzambe akobongisa te akoma mwasi wana. Mpe okobala. Ezali bongo po ya basi oyo baza koluka mobali oyo yazi. Alobisa te ngai. Bosalaka yango ba mosusu. Parce que basu bazali vraiment indifférent. Hein? Atalaka na ye balabala te. Soki azali au volant atalaka pembeni te kaka. Na chaussée oyo aza kotambola na mutu. Soki oyo olingaka kaka ye aza mpe na mwasi te. Banda koyebisa nzambe. Ye atalaka na ye balabala te. Akangana ta na embouteillage makolo mosusu. Ngai nazala pembeni ameme ngai. Oui, opuisi kolingaka ye. Okutani no ya prédestination na ino te. Okolelela nzambe abongisela yo. Et soki omoni te oyo wana ezali koya te yebisa ye oyo olingi mais condition azala libre. Koluka basi ya baninga te batika mabala babala yo to mobali ya moninga atika oyo ye aya kobala. Il est évident que peut-être mwasi wana abali to mobali wana oyo wana abali ezali mobali na ye ya prédestination te mais bazali kaka libala. Koyebisa nzambe nyonso. Mama azali na mikakatano ya kobota akoloba na nzambe nini. Kuna tokamata exemple oyo mama Likemba semeki na ye mbila, mama ya mobali nzete, semeki mosusu manga. Mama nzete na mbila na manga bango balingi Likemba te. Mbongo ya mwana na biso esili na mwasi ya botaka te. Mbongo esili na mwasi ya botaka te. Tango nyonso. Manga soka uti kune pa azalaka na libala na ye akoyawa bonio bina wabozola taka kaka ba wax oyo ya sika. Ngai na komeme bebe na biso mokolo nini okoka nzete kuna loba ata yo biso watoza omona kaka kapasi. Maloba wana yuki yango la nzambe yebisa ye nyonso. Nzambe ngai nazali mwasi olobaka te mwasi nyonso akobota ebale mbonge ayebisaki. Opeseke na mwasi mwana moko to bana baike ngai nazangi kobota yoka ndenge bazali koseka ngai na nkanda nazalaka na yango. Motema na ngai sike komi kotinda ngai kaka na lukata mbeli na zokisa manga na mama na ye nzete. Motema mosusu ezotinda ngai to na luka to poison na boma bango. Nzambe yo eza komona motema na ngai me nalingi kosala yango te. Yo longola ngai na soni wana. Ata soko nasalaka mabe longola ngai na soni wana. Mabe ya yo uyebi yango peut-être longola ka bazemi. Peut-être omeleke bakisi oyo ya kopekisa kobota. Ebiloko na nyonso ebebisi nyonso na kati na yo mpo ya kobota. Lelela nzambe ayukila yo ngolu. Mingi olingi olelela kaka mokolo moko. Me lelela ye mikolo mingi. Ti mokolo akopesa yo. Nzambe alobi te soko za kosambela continue kosambela na likambo na yo ti mokolo oyo yo okozwa oyo olingi kozwa. Soko zwi yango otondi. Soko zwi nante senga continue kosenga. Oyo zali kokanisa nde oyo yo koyebisa nzambe. Kozala te na motema na yo oza koloba ngai na manga mokolo tokokutana to soko mama na nzete azali te akomona ndenge na kosala parce que yo zaka mbinga manga wana tala nzoto mike obina kobuka ye lokola mwa nkoni ya muke. Makambo wana ozokanisa yebisa na nzambe. Nzambe omoni ndenge na kanisaka mokolo mama na bango ya nzete akozala te na kobuka manga lokola nzete. Bon ngai mpe nalingi makambo te na sengi na yo nzambe obongisela ngai nyonso. Nzambe azali nzambe ya ngolo. Bokanisa kaka basi mosusu lokola ba Elizabeth mama ya Yohane Mobatisi basi lokola nkoko Sara mwasi ya nkoko Abraham
bango bakomaki banuna mibali bakomi mpe mibange nzambe akabelaki bango bongo okabela yo te lelela nzambe lelela nzambe lelela nzambe. Donc le sambo ya korepete na période moko ezali mabe na lobaka na bino mokolo te balakisaka bino na bisika ya mangomba bokendeke sambela psaume mbala tuku misato to mbala nkama oyo wana nzambe abengi yango bétise. Soki olingi kosenga na ndeko na yo to na papa na yo eloko okorepete yango 100 fois kaka consécutivement. Nasengi yo opesa ngai sans zaïr naza nazala. Nasengi yo opesa ngai sans zaïr naza nazala. Nasengi yo opesa ngai sans zaïr naza nazala. Nasengi yo medi bakolo bozana liboma te. Senga ye soko apesi te zila senga na période musu ya le sambo ba heure nyonso le sambo igeba. Tango yo zali kosenga epai ya nzambe apese yo nzambe azali mobali azalaka mwasi te kaka lokola mibali nyonso mwa motema makasi soko mwana asalaki mabe mbala mosusu okolinga ta kolimbisa ye noki te me nzambe alobi senga papa senga pe mama loba na mama Maria apesa yo nyonso aza nango ebiangemi grâce senge ye grâce nyonso asopela yo senga ye masumu na yo elimbisama azali na grâce ya bolimbisi masumu nalingi nalimbola moke grâce eloko nini grâce ezali c'est lokola prime moko oyo baza kopesa yo en dehors ya oyo osengeleki ozwa normalement ezali différente na puissance. Puissance ezali eloko moko naloba soko na comparer puissance ezali lokola droit moko esengeli ozwa parce que okomi na place wana pe na oyo wana tandis que grâce ezali faveur oyo bazali kopesa yo en dehors ya oyo osengeli ozwa normalement soko moto asambeli mpe losambo na ye eleki esengeli azwa puissance na yango tandis que grâce ezali faveur oyo mama akopesa yo ekoki meme koleka oyo ozwaki na losambo na yo ya yo moko osengaki toloba mokonzi moko azali na bana na ye e yo memeke bana na ye kotika bango na classe kozongisa bango na suka ya année scolaire basali fete po mwana moko alongi na classe e mama alobi chauffeur na biso azali komérite prime moko asombeli yo to abakosmo apesi yo mais bafutaka yo salaire ezala considéré lokola puissance oyo osengeli kozwa ntango nyonso mais costume wana bapesi yo ezali lokola grâce parce que ezali kaka faveur ozali na contrat na yo epesi yo droit yango te mais bakabeli yo yango nakanisi soko nazolimbola na baexemple wana nzambe alimbolaki ngai kaka ndenge wana mpo kaka bocomprendre différence ya puissance na grâce bakoki kosombela yo peut-être costume ya 80 000 zaïr abakosi wana alors que salaire na yo ya ane mobimba ekoki 80 000 zaïr te alors okoki komituna ndenge nini asombela ngai costume ya 80 000 zaïr alors que salaire ezali non ezali grâce ezali faveur na faveur bakotia la considération mosusu te kaka oyo ekouta na motema ya oyo azali kopesa yo faveur donc mama Maria apeseke biso bafaveur nyonso ebiangemi grâce surtout basi baza na baproblème ya kobota basi baza na problème ya mabala basi to mibali bazali na problème ya misala mama wana asalaka mingi ngai nazali na preuve bana basusu ya lopango losantu baza mpe na preuve na oyo mama asalelaka bango
senga na mama Maria apese yo nyonso lokolo yebi peut-être ba grâce nyonso te mais loba na ye no yo osengaka no osengaka te apese yo ye aza mama na yo puisque ye akoma mama na biso uta mokolo wana Yesu apesi ye na Yohane alobi mama tala mwana pe alobi na Yohane mwana tala mama esili akoma mama ya biso banso senga ye akopesa ye yeba kosenga parce que soko toza koloba kosenga hein, frappez on vous ouvrira ezali boye te demandez on vous donnera eza boye te mais ngai na ajutaka frappez on vous ouvrira mais il faut savoir frapper demandez on vous donnera mais il faut savoir demander oyi mpo ngai nazali oyo akabaka oyi na porte fungula kai moto ya libomo wana nani wana aza kosala ndenge wana nakofungula te basala kaka ndenge wana ntango olingi bafungula okoya kaka kosala ndenge wana kotuta porte ezali vistre ndako moyimbe ningana bakofungula te il faut savoir frapper olingi nga nzambe mpango apesa yo biki mais senge ye malembe sova nga nzambe okoki kopesa ngai biki na yo mpo nakoma awa yo telemi kazapa pesaka biki nakoma awa awi te oyo ya ngai ezali mpo ya konote awa okozwa ngo aboyi parce que yoyebi ndenge ya kosenga te senga bakopesa yo mais yeba kosenga boyebaka mpenza kosenga na nzambe boyebaka kosenga na mama te na Yesu to na molimo te boyebi ndenge ya kosala te parce que bozali kokanisa losambo ezali eloko ya lisambo losambo na ntango ya losambo nde nzambe azali kokitisa puissance wana nde oyo ekosalela yo nyonso oyo yo oza nango besoin okosenge mama bagrâce wana mpo ya bafaveur nyonso ozali koluka il faut yeba ndenge ya kosenga yango mwana soki aza osenge pa mama na ye asengeke ndenge nini mwana soki aza osenge pa papa na ye asengeke ndenge nini yeba ndenge basalaka alors soki oyo oyebi koloba okozwa nyonso epai ya mama epai ya papa epai ya ndeko na yo Yesu epai ya moninga na biso ndeko na biso molimo mosantu basantu na baange na bankoko balamu bakosunga yo parce que oyebi ndenge ya kosenga nakozala na disposition ya bino mpo ya baquestion merci mingi na attention oyo bino bopesi mpo ya bitengana lokola tomesini bandeko banso oyo bazali na mituna bakoki koya kotandama liboso ya papa
ka okomona monoko yandako mona yo monoko yandako ya dikobo. Papa, on continue. Mbote. Merci de ce papa, mon collègue, pour être un papa. Nalingaka ntango nyonso soko motu ayi kopose question atanga kombone. Ngai mwana na yo Kandolo mfuta. Papa motuna na ngai ezali na cadre ya ite ya lelo ya losambo. Otangeli biso kamwa ba répétition yo tobandaki kosala to bakontina kosala epa mosusu ya basom. Sikawa na chapelet mpe tomoni ezalaka 50. Na ngai nayeba soki epai ya mama okoki kofukama ti obandi kotanga kaka bachapelet nyonso wana mpe ndenge nini okoki kosambela chapelet parce que barepetaka yango mbala mingi. Bien, merci mingi. Natunaki na mama Maria lobi losambo ya chapelet wana ntina na yango nini. Ya lobi ye ayebi te natuna na papa. Natuni na Nzambe. Lobi mama lobi yebi losambo ya chapelet te natuna yo elingi koloba nini. Ntango Nzambe adesidaki ke bato babanda kosambela mama Maria ayebisaka bango basala eloko wana mpo batangaka balobaka kopesa ye Maria mbote mpo bamesene kobengaka ye. Me ayebisi ngai naloba na bino bosololaka na mama kosolola lokola ndenge ngai na sololaka na bino to bino bosololaka na Nzambe. Yo kanga na te ya bino bosambela chapelet moto parce que Nzambe alobaki ndenge wana ntina ya chapelet Nzambe moto alingaki te bayeba kobenga mama kosambela ye lokola bato bazali koyeba ndenge ya koloba te asaleli bango eloko ya ndenge wana barepetaka yango ti lelo oyo na 21h soko ti na radio Vatican okoyoka baza koyemba Ave Maria gracia plena oyebi yango bon bebi Maria le sacre. Donc oyo wana ezali oyo wana ya bango mingai nalobi na yo alobaki na ngai Maria le sacre misato so osali tata wa biso esili osali Maria le sacre misato soko po ezali très précieux ko kosala même Maria le sacre moko pamba nsima na yango osali nkembo na tata mwana momisato esili olobi na Nzambe olobi na mama nde ndenge balakisaki ngai nde yango naza koyebisa oyoki me yeba ntina ya chapelet mama moto alobaki basala ya chapelet te Nzambe moto alobaki basala Nzambe alobi atindaki basala yango mpo babanda komesene kobengaka mama. Donc apesaki bango babanda komesene sikawa alobi batika makambo ya korepete babanda koloba na ye directement. Voilà. Merci papa mokonzi. Ya mibale nangi nayeba kaka soki awa par exemple na bisalisi balobi ke ebimi ke ndoki na bino alokaka bino mpe babengi awa na molimo aza kosalisa bino soki par exemple ndoki yango boyebi ke alokaka bino abengisi sikoyo famille mobimba na lisanga boya nalingi kosalisa bino parce que famille to mwana ebale monga kokokende na lisanga ndenge wana ye azali ndoki uta kalakala abenga bino te boya nasalisa bino boye awa ebimi te ye moto aza koyoka bino bon ye mpe kuna lokola ntango bobengaka bango awa bayebaka te ayaki awa ayebi mpe te bafamille nyonso bakoyeba lokola asa abimi epai boye alobi bon boya nasalisa bino eloko nini akende osalisa oyo akotia oyo ya malamu te kalakala oyo nyonso abongisaka te kaka ntango wana nde akoya kobongisa soki alingi kobongisa ye akosala yango guérison indirecte awa akoya awa banganga Nzambe bazali baoyo basalisaka bino baso bavandi bon abanda kosala yango tosalisa yango deja au moins une fois awa na kati ya lopango ti ndoki moko tokobenga ya physiquement ye mpe abandi kolongola biloko atiaki na nzoto ya bato epe moto abiki mais devant baoyo bakoki kocontrole kuna na famille na bino soko bandoki bazali mitano motoba bakomi kaka kobakisa bino biloko yango te. Voilà. Mbote. Kombo nanga Samu Paka. Oui, c'est ça. Papa, depuis Nakomawa, na ko découvrir que bandoki bazali liboso na ko yebate. Alors nalingina tunayo attitude nini mwana na yo
akokozala vis-à-vis ya ndoki. Est-ce que a éviter ye, est-ce que abengana ye, ou bien ndenge nini akozala vis-à-vis na ye? Bien, merci mingi. Nalobaka na baye bandoki bazali koloka bango te baboya bandoki te. Baya nde na bango awa tosalisa bango na maladi oyo tobiangi bondoki. Biso tozali les seuls boya kolongola kindoki na nzoto ya moto. Bokoki kotuna bipai nyonso. Nganga moko akoloba na oyo ya longolaka bondoki lokuta bazali te. Soko moto moko aza koloka yo po olingi azali moboti na yo azali moninga na yo tonde kono loba na tokende pa yebale mongi tolongola kindoki wana. Soko ya aboyi yo kosala nini? Soko aboyi na ntango wana yo kamata ba disposition na yo mpo ya kose protéger. Bandoki principe na bango ezali boye. Nzambe alobi bandoki bazali na moral te. Ndoki soko alingi koboma yo asili kotekisa yo na lisanga ya baninga na ye bandoki. Yo oyebi yango lobi bon nakei epai ya ye noko na ngai tata na ngai leki na ngai to yaya na ngai na lobi bon po te oboma ngai te kamata toloba building ya CCIZ ezala ya yo CCIZ boyebi yango bon ezala ya yo mpe oloba na noko na yo to tata na yo to mama na yo to moninga oyo ya ndoki olobi naboyi oboma ngai tika ngai nazala na bomoyo oyo kamata CCIZ na kabeli yo olia mbongo nyonso ya loyer propriété ya yo pour éternité. Akoloba merci mingi mais akoli a yo kaka ozoka principe na bango pas de morale na lobi bo éviter bandoki te na senge te baye bazali na bandoki na kati ya mabota baconseiller bango baya po babikisama naloba sika wa nzambe akamati mokana lobi bambula oyo tokende yango awa bato bazali na kindo bato basalaki mazi mpe bazali na biloko wana bato ya kisi kombo na bango bakokufa. Bon yebisa ngai ikisi nini oyo bino bokoki kobikisa moto wana soko aye awa tolongola biloko na ye ya kisi bokomelisa ye bakisi oyo ya lopitalo kuna akobika nango puiske liwa ese ekoti na kati ya bato liwa ezali kotambola na kati ya bino wana eza koluka kaka mwa aza moke moko apusa ye akota azwi contre ye moto wana azali mabe ye alingi kotika kindoki te yo kamata badisposition na ye peut-être oti aye azala mwa mosika na yo soko afandaka na ndako na yo mais luka aya kobikisama principe ezali ya koluka aya po abikisama e soko oyo alingi kobikisama te yo mpe omibatela okomibatela ndenge nini olalaka na ye ndako moko ye na butu aya anya te ona bango bazali koutilize badiable bazali koutilize milimo ya mabe milimo nyonso ya mabe baninga na bango bazali kokopere lokola tikao bato oyo mpenza bazali bandoki bango mei bayebi mpenza koloka te amweke ezala corps à corps vraiment mais soko boye te akoutilize badiable baza kuuta motika mpo ya koya koatake bato oza koyoka me bato ya ndenge wana yo moko na bomoto na yo omoni boye nayoki bato asi balobi balemoki mabe mwana obokoli ye akoli aya koloba yo ozali koloka ye ebale munga akoseli yo na nini yo yebi yango te oyebi te tolokaka ye soko ebale munga alobi lokuta kende epai mosusu baverifie soko bato ya komona ya solo bazali kuna baloba tete yo ezaka ndoki na banganga mosusu mpe balobaka te yo ozali ndoki ozaloka moto boye toyoka yango me awa lokola verité ezali kaka verité nde situation tozali nango nakoki koloba nango kaka yaka na ndoki na yo po tosisa bandoki na ye soko ozali na bandoki kuna bon soko alingi te kamata ba disposition ya ko se protéger parce que dans ce cas nakoloba na yo kaka moto oyo akoki kosala nini te azala éloigné na Merci beaucoup, papa. ok mbote pa mokonzi mbote bana ebale mbonge mbote komo na ngai citoyen molenga monga oui c'est un molenga nazali na question moko parce que dernièrement mardi passé opesaki mateya mpona prière et puis lelo osali résumé ya prière kaka
mais nalingi natuna mpo na baheure mosusu wana toyebi te biso surtout lokola biso ndenge nini tokosala lokola ngai surtout ubie baninga mosusu ubie bamama mosusu bazala na zando peut-être que na baheure lokola 9h 12h 15h 17h ezali bamisusu bazala na balie moko ezali public bon baheure wana ezali olobaki baheure mosusu ezali bapuissance makasi ekitaka bon na ntango mwana ebali mbunga azali na place na heure oyo ezali puissance makasi ekitaka ezali normalement il faut asambela mpo abenga puissance pour que protéger na baplace wana ndenge nini akoki kosala na lieu wana akoki kobenga puissance ou bien ndenge nini akosambela on ezali motuna ya liboso ya mibale oda répondre ono ya liboso mpo bolanda nyonso malamu soko ozali na esika moko ya nkaka to na bureau to na réunion to na zando to na nini yo osambelaki liboso nayoki bato asi balobi balemuki mabe mwana obokoli ye akoli aya koloba yo ozali koloka ye ebalemunga akoseli yo na nini yo yebi yango te oyebi te tolokaka ye soko ebalemunga alobi lokuta kende epai mosusu baverifie soko bato ya komona ya solo bazali kuna baloba tete yo ezaka ndoki na banganga mosusu mpe balobaka te yo ozali ndoki ozaloka moto te toyoka yango me awa lokola verité ezali kaka verité nde situation tozali nango nakoki koloba nango kaka yaka na ndoki na yo po tosisa bandoki na ye soko ozali na bandoki kuna bon soko alingi te kamata ba disposition ya kose protéger parce que dans ce cas nakoloba na yo kaka moto oyo akoki kosala nini te azala éloigné na Merci beaucoup, papa. ok mbote pa mokonzi mbote bana ezali mbonge mbote komo na ngai citoyen molenga monga oui c'était molenga nazali na question moko parce que dernièrement mardi passé opesaki mateya mpona prière et puis lelo osali résumé ya prière kaka mais nalingi natuna mpona na baheure mosusu wana toyebi te biso surtout lokola biso ndenge nini tokosala lokola ngai surtout ubie baninga mosusu ubie bamama mosusu bazala na zando peut-être que na baheure lokola 9h 12h 15h 17h ezali bamisusu bazala na balie moko ezali public bon baheure wana ezali olobaki baheure mosusu ezali bapuissance makasi ekitaka bon na ntango mwana ebali mbunga azali na place na heure oyo ezali puissance makasi ekitaka ezali normalement il faut asambela mpo abenga puissance pour que protéger na baplace wana ndenge nini akoki kosala na lieu wana akoki kobenga puissance ou bien ndenge nini akosambela on ezali motuna ya liboso ya mibale oda répondre ono ya liboso mpo bolanda nyonso malamu soko ozali na esika moko ya nkaka to na bureau to na réunion to na zando to na nini yo osambelaki liboso na ntongo sika okomi na esika wana ngonga ekoki ata soko bato baza kosala makelele soko osali signe ya kuruzi na yo na concentration nyonso orapele nzambe omoni esika nazali na esika bato mingi mpe naza kotekisa biloko na zando to nazali na kati ya réunion nzambe oyebi oyo nyonso ngai nayebisaki yo ngonga ezali monene ya kokumisa yo papa me circonstance oyo nazali na yango ezali kopermettre te nyonso ya ngai natiki yango kaka na maboko na yo ezala bomoi na ngai mobimba ezala mayemaso nayebisaki yo na losambo ya ntongo ekoki c'est déjà beaucoup c'est déjà bon parce que osali yango na motema mobimba ekoki kaka oyo nalobaki wana eseko oyoki okoki koloba te tozangi ata une minute mpo ya koloba na ye donc owana okoki kozanga te il faut osala yango mpo ya likambo ya kozala na esika bato baza ebele nayebisi bino ya solo se solo soko moto ayebi kosambela concentration ezalaka mingi mpe bato bazali koloba ose concentre okoyoka bango te okoyoka te baza koloba wana ozali na yo te omakanisi na yo okomi longola te kuna oye awa na lopango lo centre naloba naza ya makambo na ngai ya koloba awa makelele ekomi mingi na milongoli nakomi na esika wana napukami naza kosambela molimo na ngai eyi wana oyo nyonso awa naza koka esu bino te nazali kaka awa nayebisi nzambe nyonso
okoa bamusu mutakoya abudi yo za kolala awa miso polele mpe oza kolala to lokola mpe kosambela tozipaka miso ozibi miso di yo ozolala pongi botiki biloko na oboye non naza kolala te non mais natelemeli yo wana mpe oza kondima ngai te yo tina okosambela nayebi te oyoki losambo ya boye mokuse discrète ezaka priere elekaka toujours oyoki bon question ya mibale ezali justement lobi point wana ya tantôt se concentrer makasi bon moninga mosusu adérange yo na ntango akodérange yo enfin il faut sutuka mbala moko bon est ce que prière ebebi ou bien endima mingi na kati ya lobi yo ntango ozali koloba oza koyebisa ngai makambo na yo na ntango oza koloba bakati yo olobi te est ce que osilisaki koloba osilisi te bon soko moto wana bosilisi koloba na ye période mpe ezali au moins 30 minutes bon bapériode mosusu eza kokende ntango molai na ntango wana yo ozongeli lisusu losambo olobi na ye bon osali noki mpo te akende ozongeli losambo na yo mesika osukaki oyebisi nzambe mbala mingi na babiro mingi eza kose souvenir na ntango nazalaki kosala misala bamosusu nakendeki quelque part bato makelele makambo ya papa mame kaka naza na makambo na ngai naza koyebisa nzambe namoni moye ya kozala na bango esika moko te nakei na toilette nakei nakangi porte natiki na installation kuna na ye lokola ya kote ya porte natelemi na ngai naza koyebisa nzambe esili na bimi na zombi et un moment donné moninga moko tozali kosala na ye biro moko aye kodécouvrir alobi medi j'étais surveillé tous les midi et 15 heures toi tu disparais alobi medi yo ozosurveille alobi non soko ata moto akendeke na toilette kaka na baheure précise omoni ekomi likambo mosusu nalobi me likambo mosusu ezali te puiske ngai na mi ordonné mpona akendeke kaka na baheure wana nalobaki na vérité te mais nasuki na ye kaka puiske bango bameseni oyo ayo losambo okokende nango wapi oyo ayo losambo bayebaki tete na kosuka ebale mbongi merci mingi papa ok mbote papa mokonzi mbote bana ebale mbonge papa motuna na ngai ezali kombo na nga kibwila yala oui papa motuna na ngai ezali concerné losambo mpo na bana na yo neti oyo bazali na bafere mingi bato oyo bazali na makoki mingi mpe bango bazwaka ntango ya kosambela te bango mpona kozwa nguya ya nzambe basengeli kosala nini wana motuna na ngai liboso bon na répondre na wana nakanisi yo ozali mwana kala osila koyoka oyo nzambe alobaki nayebisa bato oyo bazali na baoccupation mingi koleka bango esengeli bapose baacte minene mpo ya nzambe mpo bisika wana oyo bango basali makambo wana mpo ya nzambe bato basambelaka to bato bazwaka libiki bango bakobanda kozwa bapuissance eloko na ye kaka atosa mibeko ya nzambe na mwangonga mokazi wi mwango ntango akoki mpe kosambela lokola parceke azali mwana wa nzambe me naloba moto moko azali na mbongo mingi bakatedrale oyo bozomona etongama bandako nzambe batemple minene etonga bato ya mbongo bango lokola bazali na ntango mingi te akamati ebele ya mbongo batongi ndako bomoni ndako nzambe moko ezalaka wana na mbinza ya boyi na côté entre delvo na pigeon wana kombo nango nini saint sacrement ndako nzambe wana etongami na bariche italien sango moko motebisa ngai architecte moko aza na mbongo mingi asalaki plan ya ndako wana abengi basango alakisi bango basango balobi ndako oyo tokoki kotonga yango na zaidi basango bazalaka na ndako nzambe wana baza baitalien omoni
architecte asali nyonso certainement asassocie na basusu bariche batongi ndako nzambe wana mais soko na esika wana baza kosambela losambo ezali koleka mais eza kosopandela bato wana ata akufa akozala kaka mosantu mpe ya puissance moke te ya puissance mingi parce que mikolo miso bato bazali koya kosambela na esika wana mikolo miso oyo bato baza kosambela puissance wana nzambe aza kosopela bango ezali kosopanela baoyo basalaki makambo wana soko bango te eske esika wana engai kozala lieu ya prière omoni napesi exemple ya ndako nzambe wana ezali na bato basusu bazali na mbongo mingi batonga bahôpitaux mpe basala yango comme fondation bénévole akopese bamédecin to association moko ya médecin alobi nakabeli bino hôpital oyo ye akoliela yango mbongo te me minganga bakoloba honoraire likambo te me nzambe ayebi honoraire wana ezali ya mokolo installation te ezali nde ya bamédecin oyo nyonso eza kosalema wana libiki ya bato wana eza esika kosambela te me ezali nde ya kobikisa bato yokanisi monganga na ntango minganga ya solo baza kosala na motema ya kobikisa bato mpenza nzambe ifazala na kati na bango parce que mosala ya monganga ezali mosala ya nzambe bato wana baza kobika wana puissance eza soko puissance ya nzambe ezali te po kosala eloko moko te tala hôpital pamba okabeli bato yo kuna oza kozwa kaka ata okufi oza kozwa kaka okokamwa o balobaki barishe bakomaka epa nzambe te tini rishe wana ko epa rishe wana makambo ya asalela nzambe yoyebi yango katedrale ya bikoro bazali na double cloche moko ya minene mpenza soko baza kobeta yango ekoyoka na mosika mondele moko ye nde ancien propriétaire ya parcelle oyo ngai nasomba concession na ngai na bikoro ezali oyo ngai nayaki kosomba epa na ye te mais mosusu avant ye mpo mosusu azwaka yango liboso azali kolona bapilipili na nini akende na ye kolo ya kala akufa na kokufa akomi na poto asombi double cloche wana atindi batia na cathédrale eza mingi paka wana ya mondele aza na ye mosantu est ce que ye azali kosambela babeti ngonga bato baye basambeli babeti ngonga bato baye basambeli esika wana ekomi esika ya kosangana e mpo ya kobenga bato babengaka bango na eloko wana nzambe aza kotindela nguye nasololaka bino lisolo ya tata moko azalaka kobonga bato akufi bandeko na ye bayi na lopango losantu na bikolo to ya kobenga tata wana alobi ye mosantu bandeko alobi lokuta moto aza koboma bato bayebi etuta alobi ngai nazanaka mosantu alimoli ye moko na nzoto ya moto alobi ntango bakatolike bayaki na mboka na bango ye azali kofabrike balokole oyo ya nzete asali lokole apesi bakatolike baprotestant mpe balandaka kaka bakatolike bakei na bango kotonga ndako nzambe kuna asali mpe lisusu lokole apesi baprotestant kaka balokole wana mibale nkole mibale wana nde elekisa ye babeteke mikolo miso ti lelo oyo nkole wana ezali na bachapele wana bazali kobeta mpo ya kobenga bato baya na losambo eh bien ye kuna bazosopela ye bapuissance na bagrâce nyonso voilà ndenge eza kosa oyoki toloba misala ya minene lokolo eza kosalema tona bacentre mosusu ale nayebi mama moko apesaki mbongo awa bakende kotonga basomba centre na matadi bozomona yango moke na miso na bino eza monene mingi eza monene mingi mpo ya nzambe yango boza kokamwa makabo oyo mwasi oyo mosusu apesaki mbongo moke ekoma monene mais geste wana par rapport na oyo azwaka nzambe ati yango monene toloba mama wana asombi lopango losantu na matadi kuna tokomi na 2 parcelles 7 bon mosusu tokotia yango ata ndako ya biso ya kovanda mais banganga nzambe bakoma kolala na ndako wana toyoli na lopango oyo ya mama wana par exemple banganga nzambe oyo bakei kuna kaka mpo ya kosalisaka bato na lopango oyo mosusu bauti kuna bakei kolala na lopango wana yebe esika banganga nzambe bavandi bapuissance etoni puissance wana mais ezosopandela mama wana akokamwa kaka
na ye tokomi kokamwa ye azonga mwana moke kaka na mikolo oyo nalobaki na ye mokolo kuna bomwana na ye ekomi makasi lisusu okamwa voilà oyo baninga basalaka baye baza na mbongo nalobaki yango liboso awa bamama ya mbongo mingi bacommerçante babota awa na maternité oyo basala nini bakoki kolakisa ngai eloko nini basala wana mbeto ya mama moko apesaki biso na 83 matela ya papa ngana nzambe ipoto bango basala nini rien botebisa maboko so bosalaki eloko moko ngai na bungi kombo peut-être basalaki eloko mosusu mpe na bungi kombo nango ezali awa na ndako baza na mbongo parce que baza koréalise te ke acte wana ezali mpo na ye pour l'éternité ntango nyonso bato basusu bazali basantu bazalaka mabe mingi me bapose baacte oyo esanctifie bango epai ya nzambe nakanisi na peso réponse ka première partie papa motuna na ngai mibale yango papa na ndako naza na tata na ngai na mama na ngai au départ soki na mama na ngai aza kobela mingi papa soki natei ye au départ so nangi namema ye na mbinza papa asali opposition papa alingi te au fur et à mesure ti ekomi sikoyo mama moto akomi koboya papa azali convaincu mais papa eloko nazo évite komema ye awa lokolo oyebisaki biso na mobu eleki ke bakaya ya badese oyo tozoki na mobubu eleki na bato ya mesape eza bato oyo bazolinga oloba verité te papa lokola ngai nayebi aza tembe na esika wana naza vraiment koevite mpo nalingi te naza na banuema kotika moboti na yo boye te yaka na ye ata soko akokufa bato baso bakokufa kaka te ata oyo babiki lelo bakokufa kaka te bon yaka na ye au moins vérité nyonso ebima oyeba ntina ya maladi peut-être na ye moko ayebi ntina ya maladi na ye te bato basusu bazali ndoki ayebi te ayebi ntina nini bazobenga ye ndoki te okoka mosusu onga naza ndoki te naokaki yango atango nazobete mai awa papa moko ya équateur azali ndeko ya na nzambe moko azali koangana te azali ndoki alors lelo tosukisi likambo wana awangani lisusu te mpo ya nini balobaki na ye te ye moko alobi o ngai nazali ndoki te balobi na ngai napumbwaka ngai nazali ndoki ya kopumbwa te nazalaka nde na bakisi nalobi erreur parce que balobaki apumbwaka me ye atambolaka na kindoki nde kotambola ezali kaka kindoki peut-être apumbwaka te mais ayebi te ete lokula azali na bakisi bapoki wana aza na yango bato bazali na kati bato wana soko balingi bakende koloka bakolata elongi na ye mpo bakende koloka parce que baza kosalela mosala wana ye soko biso tokangi diable moko asalelaka ye diable wana akose présenter en son nom omoni ndenge yango elekaka donc eyaka na bango toyeba eloko nini eza kobendela ye mindondo soko ata aboyi otiki ye au moins yo oyebi vérité sur mama na yo to sur tata na yo tokani nango kotika moboti no boye te ngonga ezali mabe mingi bongisa mpo te azala na bomoi ata soki azali ndoki eza maladi tosilisaka yango awa oyoki merci papa mokonzi papa mokonzi mbote na bandeko na ngai nyonso kombo na ngai Tusika Kilonda oui mama mama ya Matadi papa nayeli yo mwa question moko ezosanga pasi naza vraiment na la foi to bondimi na ngai ezali nazosambela pe me eloko nini epekisi ngai kokota molimo merci mingi mama bobetele mwana ya Matadi maboko bien mama mpo ya kokota molimo peut-être kokota peut-être mpo kokota te nzambe alobi na ngai boye te bato oyo balokaka babimaka na nzoto banso esengeli bakota molimo parce que bamesene kobima mpe kokota na nzoto ya bango mpe moto nyonso akoki kobima mpe kokota facilement mpo ya basusu bazali ndoki te ezalaka peut-être koumela mwa mikolo mabe ezalaki na kati ya nzoto na yo
elongwa et puis okoti 30 naza na mama nganga nzambe moko baluku mona mwasi yanga nzambe lubanga aleleli ngai awa mwana 82 na lopango le centre avant kaka na lopango le centre depuis akota awa abima te aleli nakanisi naza baluku mona akoti 30 na 85 86 nde ebongi mpo asala misala mais na 85 nde akotaki 30 donc 82 mobima 83 84 na 85 vers la fin nde ayi kokota molimo sikawa azali kosalisa bana ya nzambe bazali kobika na nzoto na ye na yo tia kaka elikia lokola olingi yango okokota kaka me natuni na nganga nzambe nzale na banganga nzambe mosusu bosokipe na mama wana mpo akokota kaka molimo puisque abiya. Merci tata mokonzi. Bien, nakanisi lokola mituna esili mateya pe ya lelo esuki nazali korapele bino oyo nyonso esengeli mpo te tobongisa lopango loso ngai nakozala na soni te me soni ekozala ya bino topose baacte basusu basali yango na kati ya lopango losanto longonya na bango na oyo basali ya minene me yo osali nini? Osali nini? Na yo pokoki kosala po ya biso banso ngai natiki lopango nyonso ya biso ekomi ya biso banso ezalaka ya ngai o nyonso awo ezalaka bilanga na ngai ya makemba ya nkoko ya nini nyonso lelo ekoma box nzambe aza komona yango tala kaka lokola bovandi boye epai boye ezalaka ya ngai te eza yanga na nzambe mokolo kote oyo baza mingi te oyo basede lopango na bango boye oyo ya biso bana ata na oyo awa me nasengeki nzambe so akoki kolinga vraimen lokola nazangi esika nakoki ofanda ata na ndako otalobi yo ofanda me kote okuna kote okuna nde natia yango privé moke mpenza boye yo osali nini? Osaleli nzambe na yo nini? Ngai mokolo mobimba nasoki mpe na bana na ngai ya mike kosalisa bango me yo osalaki nini mpo ya moninga lelo? Ata soko ozali nganga nzambe te, ata soko ozali mokomi te kosalisa te, yo osali nini mpo ya baninga banso bana nzambe bandeko na yo? Maternité na biso soin mixte oyo ya biso urgence spéciale baboxe nyonso ya biso babiro ya représentation mpe ya badélégué na biso musée na biso na magasin ti kuna na réhabilitation na soins de purification ti na village oyo tobengaka ya nganga nzambe lubanga yo osali nini? Kanisa na ye kanisa mbongo oyo ezalaki kokende kobwakela bamédecin oyo babikisaka yo te kanisa kaka ndenge ozalaki kobela mbula nyonso na yo na mobali to na mwasi na bana na bino kanisa ndenge yo ozalaki ata mokolo moko te okokaki kobatela mwa mbongo na yo parce que mbongo ezoleka kaka na bakisi mpe sikawa odepensaka ata enka te na bakisi parce que nzambe na yo alingi yo ekonomi nyonso wana orealize okoki kopesa ye ata ndamo te makambo ezali ebele nzambe asengi bafuta 1/10 bato babalokala 1/10 ezalaka nde ya bango bakomission bipai baza kosala nzambe basalelaka ye te me babosani yango nakamwaka parce que nayebaka yango kaka na mwa retard baba mosusu akoya aza commerçante tia ngai basantu ya commerce ngai nati basantu ya commerce okoka papa sanzo ya liboso elekaki mpenza malamu me sanzo ya mibale nayebi te bon ntango yango ngai mpe nati basantu ngai nakipaka na ngai te eleki malamu te me mokolo moko nabengi basantu oyo bakendeki epai ya mama wana balobi biso tosaleli ye sanza moko azwi baclient ye moko aza koreconnaitre ebele afutaka na ye ata dime te basantu balobi tolandi sanza ya mibale asali ndenge wana biso tozongi na biso ngai mpe lokola nakontrolaka bango te bayaki na presi yo bango bakomi ya yo me yo oyebi kobatela bango te po ya kotesa biloko ya nzambe bango bazongi na bango
Ah, papa pesa ngai mususu basantu bokende. Okukontinue na okaka yo na bango ndenge wana. Tosa mibeko ya Nzambe landa yango salela ye ekozala nyonso malamu. Bokomona moto na moto akozwa proportionnel na ndenge ye asalelaka Nzambe ekosalema Nzambe akosala te. Soki azalaki moto alokuta mbele ngai naza kosalela parce que ngai naza moto atindeli. Nzambe alongi ngai mpo ya naïveté na ngai te. Nasali na ye awa depuis le 9 mars 79 alobi nakende mikoro alobi nanga makambo ebelebele nakendeki te ti suka sanza ya mai naza kokende te nayo nazoteste nobi ti mpo oyo balobaka bamauvais esprit mpe balobaka na bato alobi ngai naza mauvais esprit nayo nalobi te kaka nalingi nakanisa boye ye apesi réponse nobi ti mpo ndenge nini na banda otuna ye baquestion mosusu ya makambo moko oyo moto moko te akoki koyeba mpe aloba na ngai nabi bon likambo boye elingi oloba nini apesi réponse moto oyo peut-être azalaka Nzambe mais nandimaki kaka te naumeli nde nabi te lokola alobi boye nakei e oyo nyonso alobaki na ngai ezali kosalemaka mokolo na mokolo alobai bandeko na yo batondi mokili mobimba mpo ngai ntango nazalaki na bikolo bato baso baboyi ngai na bandi kolelela ye nobi bon bandeko na ngai baboyi ngai bana papa na ngai na mama na ngai baboyi ngai tika ngai na kotikala ngai na nani alobi yo oza na ntina na bango wana te bana ya ngai bazali na mokili mobimba bandeko na yo baza na mokili mobimba lobi mo nakoyeba bango ndenge nini alobi oyo alingi ngai akolinga mpe yo donc ya ngai elembo nyonso ya koyeba te oyo azali ndeko na ngai kaka oyo alingi Nzambe automatiquement alingi mpe ngai parce qu'il faut olinga ye mpe olinga ngai soko mpo olingi ngai okolinga mpe ye eza lokuta alors soko oyo olingi ngai na misala oyo Nzambe apesi tosala mais olingi mpe Nzambe alors salaka oyo nyonso Nzambe azali kosenga sala oyo nyonso okanisi te kosepelisa Nzambe mwana nyonso ya mayele asalaka avandi asombeli papa sucre asaleli ye nyonso bosalaka boye mo Nzambe salela ye misala na ye po asepela nazali kose souvenir na ntango nazalaki na baboti oyo ya mosuni navandi na bi bon nakanisi vie wana babakosi na ye ebebi ye nasombeli ye babakosi natindeli ye arzoni eza kokute cher mais ntango yango nazalaki ambassadeur na mbongo mingi natindeli ye nde wande azoka basala bakosi ngai nazotinda apesake bandeko ne ya ndoki sone bakango avant mbele natindaki bon donc ezali kosepelisa ye salela Nzambe biloko ya ndenge wana otongi ndako na Nzambe moko atongi pavillon eza monene mingi natuni Nzambe natia biro na ngai kuna na kote okuna alobi tongo ya yo kuna te bon Nzambe aza kosepela nango ebaluki extension ya sanctuaire oyo ezali na sanctuaire etondi mpe kuna lokola eza moke te oyo wana na ezopesa kaka exemple eza moke soko puisque eloko na eloko na ntango na soko ntango na ye ekoki mpo oyo Nzambe alengeleli ye yo bandi koyoka zuwa Nzambe ayebi mutu na mutu na ntango na ye na eloko na ye bino bana banga bokosepela waonse soki ntango ekoki bino bana banga ibeko bokosepela waonse soki ntango ekoki nayoki bato asi balobi balebuki mabe mwana obokoli ye akoli aya koloba yo ozali koloka ye ebalemunga akoseli yo na nini yo yebi yango te oyebi te tolokaka ye soki ebalemunga alobi lokuta kende epai mosusu baverifie soko bato ya komona ya solo bazali kuna baloba tete yo ezaka ndoki na banganga mosusu mpe balobaka te yo ozali ndoki ozaloka moto te toyoka yango me awa lokola verité ezali kaka verité nde situation tozali nango nakoki koloba nango kaka yaka na ndoki na yo po tosisa bandoki na ye
soko ozali na badoki kuna bon soko alingi te kamata ba disposition ya pour se protéger parce que dans ce cas nakoloba na yo kaka moto oyo akoki kosala nini te azala éloigné na Merci beaucoup, papa. ok Mbote pa mokonzi. mbote Bana ba mbonge mbote. Comme on a un citoyen Molenga Monga. oui c'est un molenga J'ai une question parce que dernièrement mardi passé on peut ce qui n'a pour la prière et puis les lots ça y résumé à prière kaka mais nalina tout na pour na ba heure mususu wana to éviter surtout lokola biso ndenge ni to sala lokola ngai surtout bien baninga mususu bien ba mama mususu bazana zando peut-être que na heure lokola 9h 12h 15h 17h ezali ba misusu bazana na balie moko ezali public bon ba heure wana ezali olobaki ba heure mosusu ezali ba puissance makasi ekitaka bon na tango mwana ebalimbunga azali na place na heure ezali puissance makasi ekitaka ezali normalement il faut asambela po abenga puissance pour que protéger na ba place wana ndenge nini akoki kosala na lieu wana akoki kobenga puissance ou bien ndenge akosambela on ezali motuna ya liboso ya mibale oda répondre ono ya liboso po bolanda nyonso malamu soko ozali na esika moko ya nkaka to na bureau to na réunion to na zando to na nini yo osambelaki liboso na ntongo sika okomi na esika wana ngonga ekoki ata soko bato baza kosala makelele soko osali signe ya kuruzi na yo na concentration nyonso orapele nzambe omoni esika nazali na esika bato mingi mpe naza kotekisa biloko na zando to nazali na kati ya réunion nzambe oyebi oyo nyonso ngai nayebisaki yo ngonga ezali monene ya kokumisa yo papa me circonstance oyo nazali na yango ezali kopermettre nyonso ya ngai natiki yango kaka na maboko na yo ezala bomoi na ngai mobima ezala mayemaso nayebisaki yo na losambo ya ntongo ekoki c'est déjà beaucoup c'est déjà bon parce que osali yango na motema mobima ekoki kaka oyo nalobaki wana eseko oyoki donc oyoki koloba te tozangi ata une minute mpo ya koloba na ye donc owana okoki kozanga il faut osala yango mpo ya likambo ya kozala na esika bato baza ebele nayebisi bino ya solo sesolo soko moto ayebi kosambela concentration ezalaka mingi mpe bato bazali koloba ose concentre okoyoka bango te okoyoka te baza koloba wana ozali na yo nazoto te omakanisi na yo okomilongola te kuna oye awa na lopango lo centre naloba naza ya makambo na ngai ya koloba awa makelele ekomi mingi na milongoli nakomi na esika wana napukami naza kosambela molimo na ngai eyi wana oyo nyonso awa naza kokaisu bino te nazali kaka awa nayebisi nzambe nyonso okoyamba mosusu moto akoya aboni yo oza kolala awa miso polele mpe oza kolala to lokola mpe kosambela tozipaka miso ozibi miso yo ozolala pongi boye otiki biloko nango boye non naza kolala te non mais natelemeli yo wana mpe oza kondima ngai te yo tina okosambela nayebi te oyoki losambo ya boye mokuse discrète ezaka prière elekaka toujours oyoki bon question ya mibale ezali justement olobi point wana ya tantôt se concentrer makasi bon moninga mosusu adérange yo na ntango akodérange yo enfin il faut sotuka mbala moko bon est ce que prière ebebi ou bien endimami na kati ya mais yo ntango ozali koloba oza koyebisa ngai makambo na yo na ntango oza koloba bakati yo olobi te est ce que osilisaki koloba osilisi te bon soko moto wana bosilisi koloba na ye période mpe ezali au moins 30 minutes bon bapériode mosusu eza kokende ntango molai na ntango wana yo ozongeli lisusu losambo olobi na ye bon osali noki mpo te akende ozongeli losambo na yo mesika osukaki oyebisi nzambe mbala mingi na babiro mingi naza kose souvenir na ntango nazalaki kosala misala bamosusu nakendeki quelque part bato makelele makambo pampamba me kaka naza na makambo na ngai naza koyebisa nzambe namoni moye ya kozala na bango esika moko te nakei na toilette nakei nakangi porte
natiki la installation kuna na yilo kula à côté à porte na tela mimi nakana zoko bisa esili na bibi na zombi et à un moment donné moninga moko tozali sala na biro moko ayi ko découvrir la vie me dit je t'ai surveillé tous les midis et 15h toi tu disparais non Robi me dit yo surveiller Robi non soko ata mutakende ke na toilette kaka na ba air précise on komi comme sous na lobi me comme sous vérité puisque ngai na mi ordonné pour que de kaka na ba air wa na loba ke ne vérité te mais na suki na ikamu puisque bango ba meseni oh ya yo le sambo ko kene na ngwa oh ya yo le sambo ba ba kitete na kusuka e balembongi. Merci Ning papa. Ok. Mbote papa Mokonzi. Mbote bane bale mbonge. Papa motuna na ngai ezali kombo na nga kibwila yala. Oui, tout à fait. Papa motuna na ngai ezali concerné losambo. Pona bana na yo neti oyo bazali na bafer mingi. Bato bazali na makoki mingi. Mpe bango bazwaka ntango ya kosambela te. Bango mpona kozwa nguya nzambe basengeli kosala nini? Wana motuna na ngai liboso. Bon, na répondre na wana. Nakanisi yo zali mwana kala usila koyoka oyo nzambe alobaki na yebisa. Bato oyo bazali na ba occupation mingi koleka. Bango esengeli ba poser ba acte nene po ya nzambe po bisika wana oyo bango basali makambo wana po ya nzambe bato basambelaka to bato bazwaka libiki bango bakobanda kozwa ba puissance eloko na ye kaka atosa mibeko ya nzambe na mwango kwa mokazi wi mwango tango akoki kosambela lokola parce que azali mwana wa nzambe mais naloba moto moko azali na mbongo mingi bakatedrale oyo bozomona etongama bandako nzambe batemple minene etonga bato ya mbongo bango lokola bazali na ntango mingi te akamati ebele ya mbongo batongi ndako bomoni ndako nzambe moko ezalaka na mbinza ya boi na côté entre Delvaux na pigeon wana komo nango nini c'est un sacrement ndako nzambe wana etongami na ba riche italien sango moko motebisa ngai architecte moko aza na mbongo mingi asalaki plan ya ndako wana abengi basango alakisi bango e basango balobi ndako oyo tokoki kotonga yango na zaidi basango bazalaka na ndako nzambe wana baza baitalien omoni architecte asali nyonso certainement asassocie na basusu bariche batongi ndako nzambe wana mais soko na esika wana baza kosambela losambo ezali koleka mais eza kosopandela bato wana ata akufa akozala kaka mosantu mpe ya puissance moke te ya puissance mingi parce que mikolo miso bato bazali koya kosambela na esika wana mikolo miso oyo bato baza kosambela puissance wana nzambe aza kosopela bango ezali kosopanela baoyo basalaki makambo wana soko bango te eske esika wana engai kozala lieu ya prière omoni napesa exemple ya ndako nzambe wana ezali na bato basusu bazali na mbongo mingi batonga bahôpitaux mpe basala yango comme fondation bénévole akopese bamédecin to association moko ya médecin alobi nakabeli bino hôpital oyo ye akoliela yango mbongo te me minganga bakoloba honoraire likambo te me nzambe ayebi honoraire wana ezali ya mokolo installation te ezali nde ya bamédecin oyo nyonso eza kosalema wana libiki ya bato wana eza esika kosambela te me ezali nde ya kobikisa bato yokanisi monganga na ntango minganga ya solo baza kosala na motema ya kobikisa bato mpenza nzambe ifazala na kati na bango parce que mosala ya monganga ezali mosala ya nzambe bato wana baza kobika wana puissance eza
puissance nzambe ezali te okoki kosala eloko moko te tala hôpital pamba okabeli bato yo kuna oza kozwa kaka ata okufi oza kozwa kaka okokamwa o balobaki barishe bakomaka epa nzambe te tini rishe wana ko epa rishe wana makambo ya asalela nzambe yoyebi yango cathédrale ya bikoro bazali na double cloche moko ya minene mpenza soko baza kobeta yango ekoyoka na mosika mondele moko ye nde ancien propriétaire ya parcelle oyo ngai nasomba concession na ngai na bikoro ezali oyo ngai nayaki kosomba epa na ye te mais mosusu avant ye mpo mosusu azwaka yango liboso azali kolona bapilipili na nini akende na ye kolo ya kala akufa na kokufa akomi na poto asombi double cloche wana atindi batia na cathédrale nabengi paka wana ya mondele aza na ye mosantu est ce que ye azali kosambela babeti ngonga bato baye basambeli babeti ngonga bato baye basambeli esika wana ekomi esika ya kosangana e mpo ya kobenga bato babengaka bango na eloko wana nzambe aza kotindela nguya nasololaka bino lisolo ya tata moko azalaka kobonga bato akufi bandeko na ye bayi na lopango losantu na biko to ya kobenga tata wana alobi ye mosantu bandeko alobi loputa moto aza koboma bato bayebi ye tuta alobi ngai nazanaka mosantu alimoli ye moko na nzoto ya moto alobi ntango bakatoliki bayaki na mboka na bango ye azali kofabrike balokole oyo ya nzete asali lokole apesi bakatoliki baprotestant mpe balandaka kaka bakatolike bakei na bango kotonga ndako nzambe kuna asali mpe lisu lokole apesi baprotestant kaka balokole wana mibale nkole mibale wana nde elekisa ye babeteke mikolo miso ti lelo oyo nkole wana ezali na bachapele wana bazali kobeta mpo ya kobenga bato baya na lesambe eh bien ye kuna bazosopela ye bapuissance na bagrâce nyonso voilà ndenge eza kote oyoki toloba misala ya minene lokolo eza kosalema awa tona bacentre mosusu ale nayebi mama moko apesaki mbongo awa bakende kotonga basomba centre na matadi bozomona yango moke na miso na bino eza monene mingi eza monene mingi mpo ya nzambe yango boza kokamwa makabo oyo mwasi oyo mosusu apesaki mbongo moke ekoma monene mais geste wana par rapport na oyo azwaka nzambe ati yango monene toloba mama wana asombi lopango losantu na matadi kuna tokomi na 2 parcelles 7 bon mosusu tokotia yango ata ndako ya biso ya kovanda mais banganga nzambe bakoma kolala na ndako wana to na lopango ya mama wana par exemple banganga nzambe oyo bakei kuna kaka mpo ya kosalisaka bato na lopango oyo mosusu bauti kuna bakei kolala na lopango wana yebe esika banganga nzambe bavandi bapuissance etobi puissance wana mais ezosopandela mama wana akokamwa kaka na ye tokomi kokamwa ye azonga mwana moke kaka na mikolo oyo nalobaki na ye mokolo kuna bomwana na ye ekomi makasi lisusu okamwa voilà oyo baninga basalaka baye baza na mbongo nalobaki yango liboso awa bamama ya mbongo mingi bacommerçante babota awa na maternité oyo basala nini bakoki kolakisa ngai eloko nini basala wana mbeto ya mama moko apesaki biso na 83 matela ya papa nganga nzambe ipoto bango basala nini rien botebisanga boko so bosalaka eloko moko ngai na bungi kombo peut-être basalaki eloko mosusu mpe na bungi kombo nango ezali awa na ndako baza na bongo parce que baza koréalise te ke acte wana ezali mpo na ye pour l'éternité ntango nyonso bato basuku bazali basantu bazalaka mabe mingi mais bapose baacte oyo esanctifie bango epai ya nzambe nakanisi na peso réponse la première partie papa motuna na ngai mibale yango papa na ndako naza na tata na ngai na mama na ngai au départ soki na mama na ngai aza kobela mingi papa soki na te ye au départ so nangi namema ye na mbinza papa asali opposition papa alingi te au fur et à mesure ti ekomi sikoyo mama moto akomi koboya papa azali convaincu mais papa eloko nazo évite komema ye awa
lokolo oyebisaki biso na mobu eleki ke baka ya badese oyo tozoki na mobu eleki na bato ya mesape eza bato oyo bazolinga oloba verité te. Papa lokola ngai nayebi aza tembe na esika wana naza vraiment koevite mpo nalingi te naza na banuema kotika moboti na oboye te yaka na ye ata soko akokufa bato bazo bakokufa kaka te ata oyo babiki lelo bakokufa kaka te bon yaka na ye au moins vérité nyonso ebima oyeba ntina ya maladi peut-être na ye moko ayebi ntina ya maladi na ye te bato basu bazali ndoki ayebi ntina nini bazobenga ye ndoki te okoka mosusu onga naza ndoki te naokaki yango atako nazobete mai yawo papa moko ya équateur azali ndeko ya na nzambe moko azali koangana te azali ndoki alors lelo tosukisi likambo wana awangani lisu te mpo ya nini balobaki na ye te ye moko alobi o ngai nazali ndoki te balobi na ngai napumbwaka ngai nazali ndoki ya kopumbwa te nazalaka nde na bakisi nalobi erreur parce que balobaki apumbwaka me ye atambolaka na kindoki ne kotambola ezali kaka kindoki peut-être apumbwaka te mais ayebi te ete lokola azali na bakisi bapoki wana aza na yango bato bazali na kati bato wana soko balingi bakende koloka bakolata elongi na ye mpo bakende koloka parce que baza kosalela mosala wana ye soko biso tokangi diable moko asalelaka ye diable wana akose présenter en son nom omoni ndenge yango elekaka donc eyaka na bango toyeba eloko nini eza kobendela ye mindondo soko ata aboyi otiki ye au moins yo oyebi vérité sur mama na yo to sur tata na yo tokani nango kotika moboti no boye te ngonga ezali mabe mingi bongisa mpo te azala na bomoi ata soki azali ndoki eza maladi tosilisaka yango awa oyoki. Merci pour mokonzi. Papa mokonzi mbote na bandeko na ngai nyonso kombo na ngai Tusika Kilonda. Oui mama. Mama ya Matadi. Papa na yeli yo mwa question moko ezosanga pasi naza vraiment na la foi to bondimi na ngai ezali nazosambela pe me eloko nini epekisi ngai kokota molimo. Merci mingi mama bobetele mwana ya Matadi maboko. Bien mama po ya kokota molimo peut-être kokota peut-être po kokota te nzambe alobi na ngai boye te bato oyo balokaka babimaka na nzoto banso esengeli bakota molimo parce que bamesene kobima mpe kokota na nzoto ya bango mpe moto nyonso akoki kobima mpe kokota facilement po ya basusu bazali ndoki te ezalaka peut-être koumela mwa mikolo mabe ezalaki na kati ya nzoto na yo elongwa epuis okoti 30 naza na mama nganga nzambe moko baluku mona mwasi yanga nzambe lubanga aleleli ngai awa mwana 82 na lopango losantu avandaka kaka na lopango losantu depuis akota awa abima te aleli nakanisi nazali baluku mona akoti 30 na 85 86 nde ebongi mpo asala misala mais na 85 nde akotaki 30 donc 82 mobima 83 84 na 85 vers la fin nde ayi kokota molimo sikawa azali kosalisa bana ya nzambe bazali kobika na nzoto na ye na yo tia kaka elikya lokola olingi yango okokota kaka me natuni na nganga nzambe nzale na banganga nzambe mosusu bosokipe na mama wana mpo akokota kaka puisque abia. Merci tata mokonzi. Bien, nakanisi lokola mituna esili mateya pe ya lelo esuki nazali korapele bino oyo nyonso esengeli mpo te tobongisa lopango losantu ngai nakozala na soni te me soni ekozala ya bino topose baacte basusu basali yango na kati ya lopango losantu longonya na bango na oyo basali ya minene me yo osali nini? Osali nini?
na yo mpo okoki kosala mpo ya biso banso ngai natiki lopango nyonso ya biso ekomi ya biso banso ezalaka ya ngai oyo nyonso awa ezalaka bilanga na ngai ya makemba ya nkoko ya nini nyonso wana lelo ekoma box nzambe aza komona yango tala kaka lokola bovandi boye epai boye ezalaka ya ngai te eza yanga na nzai mokolo kote oyo baza mingi te oyo basede lopango na bango boye oyo ya biso bana ata na oyo awa me nasengeki nzambe so akoki kolinga vraimen lokola nazangi esika nakoki ofanda ata na ndako otalobi yo ofanda me kote okuna kote okuna nde natia yango privé moke mpenza boye yo osali nini osaleli nzambe na yo nini ngai mokolo mobimba nasokipe na bana na ngai ya mike kosalisa bango me yo osalaki nini mpo ya moninga lelo ata soki ozali nganga nzambe te ata soki ozali mokomi to mosalisi te yo osali nini mpo ya baninga banso bana nzambe bandeko na yo maternité na biso soin mixte oyo ya biso urgence spéciale baboxe nyonso ya biso babiro ya représentation mpe ya badélégué na biso musée na biso na magasin ti kuna na réhabilitation na soins de purification ti na village oyo tobengaka ya nganga nzambe lubamba yo osali nini kanisa na ye kanisa mbongo oyo ezalaki kokende kobwakela bamédecin oyo babikisaka yo te kanisa kaka ndenge ozalaki kobela mbula nyonso na yo na mobali to na mwasi na bana na bino kanisa ndenge yo ozalaki ata mokolo moko te okokaki kobatela mwa mbongo na yo parce que mbongo ezoleka kaka na bakisi mpe sikawa odepensaka ta enka te na bakisi parce que nzambe na yo alingi yo ekonomi nyonso wana orealize okoki kopesa ye ata ndambo te makambo ezali ebele nzambe asengi bafuta 1/10 bato babalokala 1/10 ezalaka nde ya bango bakomission bipai baza kosala nzambe basalelaka ye te me babosani yango nakamwaka parce que nayebaka yango kaka na mwa retard baba mosusu akoya aza commerçante tia ngai basantu ya commerce ngai nati basantu ya commerce okoka papa sanzo ya liboso elekaki mpenza malamu me sanzo ya mibale nayebi te bon ntango yango ngai mpe nati basantu ngai natipaka na ngai te eleki malamu te me mokolo moko nabengi basantu oyo bakendeki epai ya mama wana balobi biso tosaleli ye sanza moko azwi baclient ye moko aza koreconnaitre ebele afutaka na ye ata dime te basantu balobi tolandi sanza ya mibale asali ndenge wana biso tozongi na biso ngai mpe lokola nakontrolaka bango te bayaki na presi yo bango bakomi ya yo me yo oyebi kobatela bango te po ya kotosa biloko ya nzambe bango bazongi na bango papa apesa ngai mosusu basantu bokende okokontinue na yo kaka yo na bango ndenge wana tosa mibeko ya nzambe landa yango salela ye ekozala nyonso malamu mingi bokomona moto na moto akozwa proportionnel na ndenge ye asalelaka nzambe ekosalema nzambe akosaka te soki azalaki moto alokuta mbele ngai naza kosalela te parce que ngai naza moto atindeli nzambe alongi ngai mpo ya naivité na ngai te nasali na ye awa depuis le 9 mars 79 alobi nakende mikoro alobi nanga makambo ebele ebele nakendeki te ti suka sanza ya mai naza kokende te nayo nazoteste nobi ti mpo oyo balobaka bamauvaise esprit mpe balobaka na bato alobi ngai naza mauvaise esprit nayo nalobi te kaka nalingi nakanisa boye ye apesi réponse nobi ti mpo ndenge nini na banda otuna ye baquestion mosusu ya makambo moko oyo moto moko te akoki koyeba mpe aloba na ngai nabi bon likambo boye elingi oloba nini apesi réponse moto oyo peut-être azaka nzambe mais nandimaki kaka te te naumeli nde nabi te lokola alobi boye nakei e oyo nyonso alobaki na ngai ezali kosalemaka mokolo na mokolo alobai bandeko na yo batondi mokili mobimba mpo ngai ntango nazalaki na bikoro bato baso baboyi ngai na bandi kolelela ye nobi bon bandeko na ngai baboyi ngai bana papa na ngai na mama na ngai baboyi ngai tika ngai na kotikala ngai na nani alobi yo oza na ntina na bango wana te bana ya ngai bazali na mokili mobimba
bandeko na yo baza na mokili lobi mona koyeba bango ndenge nini alobi oyo alingi ngai akolinga mpe yo donc ya ngai elembo nyonso ya koyeba te oyo azali ndeko na ngai kaka oyo alingi nzambe automatiquement alingi mpe ngai parce qu'il faut olinga ye mpe olinga ngai soko mpo olingi ngai okolinga mpe ye eza lokuta alors soko yo olingi ngai na misala oyo nzambe apesi tosala mais olingi mpe nzambe alors salaka oyo nyonso nzambe azali kosenga sala oyo nyonso okanisi te kosepelisa nzambe mwana nyonso ya mayele asalaka avandi asombeli papa sucre asaleli ye nyonso bosalaka boye mo nzambe salela ye misala na ye po asepela nazali kose souvenir na ntango nazalaki na baboti oyo ya mosuni navandi na bi bon nakanisi vie wana babakosi na ye ebebi ye ale nasombeli ye babakosi natindeli ye arzoni eza kokute cher mais ntango yango nazalaki ambassadeur na mbongo mingi natindeli ye nzoka nde azokamata babakosi ngai nazotinda apesake bandeko ne ya ndoki on bakango avant de l'investigation. Bon. Donc, ezali kosepelisa ye salela nzambe biloko ya ndenge wana otongi ndako na nzambe moko atongi pavillon eza monene mingi natuni nzambe natia biro na ngai kuna na kote okuna alobi tongo ya yo kuna te bon. Nzambe aza kosepela nango ebaluki extension ya sanctuaire oyo ezali na sanctuaire etondi mpe kuna lokola eza moke te oyo wana na ezopesa kaka exemple eza moke soko puiske eloko na ntango nango soko ntango na ye ekoki mpo oyo nzambe alengeleli ye yo bandi kooka zwa nzambe ayebi mutu na ntango na ye na eloko na ye bino bana banga ukosepela waonse sokitango ekoki bino bana banga ileko ukosepela waonse sokitango ekoki oya kolembese